Dans le cadre, il y a 38e édition de la Journée nationale de l'arbre. Mokonzi Mboka, Papa Ochombe Mwana Mwebara, Elongo Namolongani Naye, la première dame, Maman Antoinette Sassou Nguesso, Kitaki na terrain, Kaka na boulevard, Denis Sassou Nguesso. Dans le cadre, il y a un événement officiel, il y a 38e édition de la Journée nationale de l'arbre. 2 millions d'arbres pour le ville verte et durable. Le 6 novembre 2024, nous avons une population, de la Papa Ochombe, membre du gouvernement na pembeni, bakonzi na ndenge ba autorité na ndenge bande kozela mokonzi mboka. Tant mokonzi mboka komi bondi melangai en tout cas simplicité ya tata mokonzi ekolo. Ouazali champion en matière. Il y a préservation de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Grand prêtre de Ligondinga, Mwana Mwebara, na pointe bomoni ndenge ye moko mokonzi mboka aza kolona nzete. Et puis mot d'ordre nae apesaki na ba collaborateur ne nyonso ozala nani na coin ozali na mboka ozali lona pe nzete. Quand toboraki siko misu parmi ba députés élus ya Congo Brazzaville, son excellence honorable Eloy Nguya Daniel alias Tchenjen yepe ayoka ki pe alandaki mot d'ordre chef de l'État. Akitaki na base na ye na Wenze, na arrondissement 5, na quartier 52, wapi pa esika akitaki na école Massamba Raphaël, basouna chef de quartier, a sololi na bana, na ba élève atei bana, importance ya kolona nzete. Ye morope aloni nzete, kaka ndenge data mokonzi ekolo, Denis Sassou Nguesso, asalaki na boulevard Denis Sassou Nguesso, yepe honorable Eloy Nguya Daniel aloni nzete, pe a sensibiliser population. Donc ça ba député Moussous le rôle là, honorable Eloy Nguya Daniel, o ba lingara mboka pe ba lingara chef de l'État, ba accompagner la vision chef de l'État, pe ba chaka makambu o mokonza mboka za kosenga en pratique. Mokonza mboka loni nzete ye palandi, aloni pe nzete na base elongo na base na ye place ba voter avec impact na idéologie. Donc tout retenir que bana ya Brazzaville bozalaka na député na bino oyo alingaka bino, bana ya Wenze bozalaka na leader moko. Tant honorable azoki maloba a sensibiliser base a relayer makambo ya mokonzi mboka na base na ye. On appelle ça la communication de proximité. Tout proche à la population. Surtout bana oyo, élève oyo, bana classe oyo nanu, bazana miki faut ba kola na mayele ya koyeba importance ya kolona nzete. Tala ndenge ya communiquer autrement. Yango tuza ko sepela, pe tuza ko pesa lokumu na chef de l'État, son excellence Denis Sassou Nguesso elongo na ba collaborateur na ye, et surtout na honorable Eloy Nguya Daniel oyo to comprendre peut to sentir que aza kolanda vision chef de l'État pe alingi population alingi base na ye. Et c'est l'exemple à suivre na ba député Moussoussou bolanda exemple ya honorable Eloy Nguya Daniel oyo azali proche ya population oyo akitaka na base oyo asololaki na population
asololaki na baélève, aponaki école. Pourquoi? Avenir ya lobby ezali na maboko ya jeunesse. Aki nango autrement, mais alandi toujours ligne tata mokonzi ekolo. Prochainement bokozwa siko ba image ndenge nini honorable alobaki pe asololaki, mais en illustration bomoni ndenge nini nyonso elekaki. Ndenge tata mokonzi ekolo aloni banzete, aloni nzete, ba ministre, ba membre gouvernement, ba autorité na ndenge ba relayer balonaki, et puis pe honorable Eloy Nguya Daniel yepe aloni nzete pour na kolakisa ke azali même moral, azali koyoka ba instruction tata mokonzi ekolo, et puis alingi pe kimia ezala na mboka Congo Brazzaville mobimba avec impact na idéologie na yango bouti komona ndenge makambo nyonso euti koleka moi extrême mokie ndenge tata mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso alonaki pe nzete avec impact na idéologie, tout en remerciant ba autorité nyonso Brazzaville et surtout na député Yabana Wenze, son excellence honorable Eloy Nguya Daniel Oyaza Talabiso depuis quelque part. C'est parti.
Thank you.